troisième vague est ma cité. Troisième vague est ma cité, tu dois comprendre. Première vague est qui tu vas na bandaku, ba désinfecter ville et loko moko te, tu vas na bandaku. Deuxième vague, ndenge moko, bolisu troisième vague, biso petit peuple tu dois souffrir. Bazo tinda biso de komi bilanga ba policier sans kashine ba kangi yo ba beti yo. Sikoyo ba vague ngo ba confinement ngo bozo tia biso na ndako. Bozo désinfecter ville te, loko moko ezate nini. Biso petit peuple jusqu'à l'autre nous souffrir. Tout le monde tous les jours. Bozo kana ba vague loko moko ezate bozo désinfecter te. Kaka botini ba policier moto azana kashinete bo kangiye, moto azana kashinete bo kangiye. Pona nini? Toko kende wapi toko vivre ndenge nini? Biso zana posa bato ba lia misale mona na jusqu'à l'heure loko ezate. Bon, en réalité nga na monité mais ba na yoka ki communication que non ba faut kanga ba kanga yango. Bato bazoleka plein transport tout ma camion ça plein nanu na moni ata mutuka moko te no 3 personnes à 4 eloko moko te surtout na kati ya cité kuna nde bilanga sans cash ne bazola no mbango tina ndako bakangi yo epa ya ba policier l'état na biso soki olobike malade ezali bozwa cash ne ya l'état bo pesa epa ya peuple na yo. Sikoyo tango yo yebisi biso tovana na bandaku ozosala nani kolia ezate eloko ezate tokolia nini poto kufa pio tosala nini wana tokokufa na corona pio tokokufa na nzala mutu ya todo juste abimita kolia nini komona musala mabe ya la police musala mabe ya la police ya mboka na biso eza kosala vis-à-vis ya biso population. Premièrement, kotala na ba poste ya basiati nyonso eza na ba veni ou na ba prince ba koma ko utiliser bandeko na biso ba civil ko bomba bango na ba coin ya ba veni soki ba moni mutu aza koya na musika ke apporter masque alati yango te ou asimbi ata na maboko ba moni na musika ba komi ya ko salela calcul ndeko ata yo soko porter masque oyo pendant 1 heure au sentir que non au komi étouffé nako ko porter yango après ata 1 heure nako simba na maboko nazo marcher ngamoko na sola na muntu ti nazo tambola ngamoko na sola na muntu ti nako ka porter yango soki na komi na place na komi na kati ya bato nde na zwi masque na lati mais so nazo tambola na nzela ngamoko nako ko simba na maboko bako kanga ngate parce que naza nango mais bango ba ko utiliser ba gens civil ba bombami na ba coin soki ka ba moni yo zo le kaka osimbi yango ata boy ba yimbango ba bloquer yo ba ko bloquer wana ba tie na singa ba tie ngonzi oui oza dia muyibi ba tie ngonzi ba ko memona ba siati na bango wana ba ko suka te ba ko éteindre même pas soko oza na 5000 au foutu ba tiki yo so 5000 ezate ba ko tie même na cachot ba ko tio cachot on va na kati ya cachot yango tozo senga na général na biso Kasongo ameka na kotala problème ya ba commandant na biso ya siati na ba policier na yo ya tete na ba poste wana baza kosala suka na tracasserie na butuku ezande scandale po to tikala o monete général Kasongo na mumbele po ya osa couvre-feu bengaba baza ko pona ba lié o bango baza ko kende aza commandant ya ville ya Kinshasa ça veut dire fatambola ville mobimba soki lelo azaki na banda lobi puis photo ka visiter biso koto azo visiter mais toyoki batansele toyoki a visiter bango da tozo mona yeno baza kopona baele ba troisième vague ye makasi bien sûr to mona ki batila ka biso ba tout ya mai pona ko na ba désinfectant en même temps bango mo ba longoli nyoso bakenango nana ko yibango elo batie pona biso nyoso nana ko yibango bango moko ba longola yango azwa batuku wana nyoso bakenda nango même na ba veni na bakati bezala nango te to bando mona kana ba entrée ya ba prince ba entrée ya ba prince misusu ezala zala en même temps bango mo ba longola nyoso bakenda nango. Bon message ya koloba pona chef de l'état ezaki biso population na ende tozo souffrir peuple oyo azotalela oyo alobi non le peuple d'abord papa sala baliti ya le peuple d'abord biso ka nde tozo souffrir covid eye ba bigi non soki ba ko confiner to ko vana ndako so tant to vani na ndako biso vivaka ka so bimi soko bimi oke ko luka ya kolia
oyo ko gagner na journée nde yango yo kolia. Alors au moment yo va na ndako kolia biso vivant na trop de jours. To vivant na trop de jours. Toza ba travailleurs, te même à toza travailleurs. Covid est-ce que va fonctionner va zumbo. Ça va, merci ndeko tosepeli na biana. Soki moi les moko ya muke eza ko pesa message pas bandeko mosusu bali mochama. Bon, pona bandeko na ngai message epesami na muntu nyonso. Covid eza maladie ezo boma, eza vraiment sérieux. Eza awa déjà. Bon, kolobeza wana muyembe ye moko nanu akimi. Tout le monde il faut ye moko numéro 1 ya médecine. Ministre il faut la zala à la campagne pour la vaccination ya Covid. Ye moko nanu akimi, azuite akimi, azati. Alors, so ye na biso peuple. Ngana ko lingo zwango, on a moni bango ba numéro 1 bazo bon. Na ko kima peu. Ah, mama masque nanga na bayi nanga ngo. Okosoma masque yango bo ekue, sikosomba ka chaque fois. Malade openga pe na omona na malade onto. Na mona place na mutu ngo akufi na malade ana zana ete. Botika biso to vivre, po biso to tekaka. Biso to bimasko bo kanga batu ka pamba bo mona. Wana masque osombi be katani, osomba ka net ngala osomba nga sute. Na maladi eza na ngote. Chaque jour na lobi na sombi ebunge kwe. Lele suna soma na bayi na ngai. Mais malade on peut soki eza so pe zate to ebi pete nzambe ne mutabatela abatu. Naza nga sing na ngote pona na mwana amta kufi na ngote. Nankamona na ebi ngote parce que tozo mona même ibembe mon côté na ebola to mona même ba reportage to mona. Mais oyo biso tozo mona oyo eza nango yango pete. Chaque jour biso to lire na cop to doit bato du jour mais chaque jour bakanga chaque jour basala boy que biso tozo souffrir batika biso to vanda malade eza nango te malade mais to mona ngo na reportage lokola nde to bandaki ko mona na Ebola na est kuto bato bazo kufa to mona ba reportage mais to mona ngo te prévenir les autres que na malade et cause la mais tout le monde a mon ami tout le monde a l'acceptation de reportage moko bola ça va comment donc tout là tango bon tout le monde y angoté mais c'est na kokos na moni angoté bon babaro bakangi ka pona ba sentiment kaka kangi ngana pona ba sentiment na bango mais to moni yango te so ba lakisi biso to kondima mais to lokola ngana moni yango nanu te na kondima lisolo moko ngana moni te na ndima na moni yango te na ondima ndeni na lati masque parce que pona poussière elanga na pranga ndenge Congo bakonzi ba omema yango eza bongo te. Tolata masque pour na brave affaire na la police. Mais ceux qui pona kondima to ndima te. Ouais, pour la police. La police pense que kangi alio bala. Tara biso ba coopérateur obima tous les coins sa police azali. Ouais, message na opesa na ba konja mboka. Soki ya solo koronezali mais baye bandenge ni bakozwa ba mibeko. Tondimi ete no malade ezalaka nango po eza pandémie bandimisami. Mais bangonde bayeba ko pesa mibeko ya solo. Eza teke o bapesa la police abanda ko sala batu ti na ndenge moko batu ba comprendre te. L'état ayeba ke peuple zo souffrir. Peuple à taux du jour. Le peuple salaire malonge zate. Tozo vivre na nzela na passe. Mais zate ke osuki to bima lelo ba okanga biso lelo ba osala bo il faut to lata masque. Te za bongo te mais to lata masque po to banga peut-être sous maladie ye e kanga te mais na ndenge ya Congo to tikala omona te bembe moko ya Covid te. Soki to mona ki ebembe peut-être na tout na docteur Muyembe wana. Ba ninga na mais eyebika Congo ndenge apesa ye charge. Biso to mona bibembe na ba France na ba nini ba olakisa. Ya Congo ne ba lakisa te. Eza pasi mboka bwe to loba te.
mais donc malade des ali malade vraiment ils ont ma case et bête ma foi et bande ko baki ba vraiment donc malade vraiment ils ali donc ba ça va ventilité de ce va j'ai OK penza to vivre kaka na système ya Congo so lati cash nete batio loboko OK o se justifier na bureau batiaka loboko liaka te me liboko te tozolata cash ne mpona kose protéger mpona yo moko kobanga la police te po policier pa oki kozwa ngo atalati cash ne te papa nga nakolata cash ne te mpona yebike na Congo Covid eza te coronavirus eza te toza na changement ya climat nde toza beto côté langa barim ba grippe mais tozoka bazo ba auto emati to yango emati ya nini ya sucre ya mungwa so babito ya Covid ngai nde navandi me na boyo na boyo lata cash ne so bakangi ngai na rovanda ka wana ti balingi batiki nga mpona ngai nayebike Covid eza te na Congo eza te o eza terre béni basala nzambe atinda basali ne tozobonda mpona Congo Covid na Congo eza te na nzimi te ngai na namoni liwa ya Covid te na ndimi yango te nazoboya yango po tozomona toki na ba morgue mutakufi bato bazoya auto finalement $1000 $2000 corps bol ba ke kufi na Covid te to na changement ya climat to na ba rime to na ba grippe ba malaria zo beta biso toza na coronavirus na Congo te botika biso tranquille toza na kimia po to ba na nzambe to luka nzambe obomba biso bon dola ta masque pour na prudence va yesu biso ya mokonza mboka lobi donc il faut mi batela so mi batelité bon eza mabe bon et dans mon makasi maladie yango do mona maladie bolo waka maladie bala que biso be preuve nango atana ba TV hôpital bati bata corona to mona yango po biso be bato tikala pe do milengela to mona yango te do waka maladie na bato moko boy to moko do mona yango te do ni mande bon to moni na te po congolais la pa mona likambo ifala mona 100 imona 100 kwikila so ki amonite a ondimana ete po ebi congolais ndenga zabo ya komiteti do elo nyonso congolais po andima ngo ifala mona na miso soka moni nde andimi soka moni te arondima te ile ko musubo eba yango wala te ekozala nango kasi nzambe aobatela biso po oyo esa mokila kimbangu Olandi oyo eza pena mokila kimbangu na position bango bakufeli kuna biso ko toto kokufa bongo te mabe o bango basala biso yango na ba ofuta ngo nzambe pe aobundela biso akondima te to kufande ba bakufi kuna Olandi nazana maloba musute na sukeli ka wana baye bango eza mokila ya mvuluzi kimbangu sango ekolo ezokende nango bien mais tozoyeba te bazobotela biso babibotela mwanza masque mais masque na olata par rapport mais maladie Covid-19 troisième vague est makasi Covid-19 troisième vague est makasi na est-ce que ye muyembe amoni troisième vague eleki makasi yango atindi ba tolata bakashi net to ndengeni signalame déjà mboka mobimba ba ebi déjà ngai information na pesa mokonza mboka aza papa mutu azolinga kokosa yo po o maltraiter bana na yo bongo te yo za papa numéro 1 biso toza bana na yo ko latisa biso ba biloko moko eteke non toyebi tina te tozolataka bongo pe tozosomba na mbongo na biso moko propre to ana mbongo te to pauvre tala tande to okemba sikoyo na mbongo te so na tamboli bongo bakangi ngai o kashine nga na osomba na mbongo osomba ya kashine 500 francs ngo sikoyo na kosomba 500 francs wapi mbongo la police akomi ko maltraiter batu ngai bakangaki ngai na futi mbongo na pesi mbongo o basengaki ya mandema bakomi ko exagérer fona ko kisaka na mona bato ba 3000 bazobima ngai na pesi 3000 mais soda on dirait kana ngai on dirait soki ndenge nini nazo comprendre te mais mokonza mboka ndate la biso likambo yo ayeba ko comprendre le peuple congolais toza ba famille pauvre donc tozo kemba tout consort ayeba ko lukano méthode misusu a komemela biso soki pona boye pona maladie na ondima te